tango nga na yaki opesa témoignage ezalaki na bit moko boye parce que sotali témoignage na nga napesaki yango parce que nzambe ayebisaki nga akomema nga quelque part yango napesaki yango comme ça quelque part oyo na okende ezala mpe mpo na bénéfice ya bana na nzambe. Nga ntango napesi témoignage na nga na dévoile misala molili oyo bato wana basali epuis bit to mission na nga ezalaki ke nzambe aépargne ngai na bapiège ya bato wana lokwa aépargne ngai eza mpona ya na dévoile misala bato wana epuis nabebisa misala bato wana en plus na délivre bato nyonso oyo baza na se ya misala wana to oyo baza bavictime ya misala wana. Année oyo en tout cas vérité nyonso ezala publié oyo asala mosala oyo na g oyo asalaki yango na oyo batindaki azalaki infiltré bocomprendre bato nyonso me nga na oyebi so eza moto mosusu ata aye moko akose contredire. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa pe bambo na nga bien ya on a préféré na sala nga vie accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeta batampo esalaki 15 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue une fois de plus à ce tout nouveau numéro de Vérité Réalité. Certainement, de partout où vous nous suivez, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, nous traversons déjà l'année 2020 qui est déjà à son début. Alors, nous disons vraiment que cette année puisse être une très belle année, enfin que tout Mekako réalisé au surtout quoi projet. Merci à sponsor Nabisua Gianni, c'est un Tsongan pour tout Bamamitur depuis Switzerland. Merci également à Dadi Mavungu, les garçons frères, Yaya Kati. Merci à JL le combo de Genève. Merci à Claudine Egosaou. Merci à Mami Mwandekela Mwanzambe. Merci Boza Ebele Obolinga Kabiso. Merci Mingi Nabino Sotou et jeune Banangisa. Merci Nayope. Véritablement femme d'affaires Chouchou Natati la Mbote Nayo. Je penserai également à Mandekotou ou à Talabiso Netima Lolo Loris de la Congolaise. Alors nous avons le plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu. C'est vrai qu'on a réussi il y a très très longtemps, à l'époque où on a Congo Promo.
Alors, les lotos, il y a Melibino et les sources parce que c'est quelqu'un qui parle bien. J'aime sa façon de communiquer et surtout, Azalaka, à la droiture, côté en tout cas, donc l'homme de Dieu, l'apôtre Amashia, déjà, Boyoka, les lotos, Solana et les sous. Apôtre, bonjour, bienvenue. Une invité à présenter ma meilleure vie parce que tout soit l'ingité va présenter ma meilleure vie. Bonjour, Alain Lele. Vraiment. C'est belle soukomona donc Papa Kala makasi. Vraiment, santé boni, lingoma neni, félicitations d'abord parce que tout le monde misa les os salama. En tout cas, nzambe ocha loboko. Vraiment, merci beaucoup. Église qui est bien, musala nzambe qui est bien. Mahamunya sozo qui est bien, santé ça bien vraiment na éduqué. La carte émission to développer moi rebelle. Tukutani les sous lelo et désormais je pense que vous aurez le temps à monamonae régulièrement dans différentes émissions à la nouvelle tendance télévision. Apôtre quand même tozonga mo muki ceux qui ont la église corps du Christ lelo ozolo banini na kotala yango ceux qui ont mibimisa na libanda obandi kotala église obandi kotala ne misala ezo sala obandi kotala makambo ezo leka lelo na kati ya église omilobela nini. Bon, un mot toujours regretté, un mot toujours pesara Bible raison, ndenge Bible zolo bana mikola suka, ba faux prophète baroya, l'église obota ebele, donc ça moi pas si parce que na zomo na confusion na ba domaine ebele. C'est na domaine moko na ko lobela. Ça ndeti soki totali na accoutrement toko lobela eloko moko eza très important. Moi sotali Eli azaki na ngomba tango roi Akazi atindi bato ba consulter nzambe ya Bekon. Alors parmi ba groupe oyo roi Akazi atindaki po ba consulter nzambe ya Bekon. Parmi ba groupe oyo Eli azongisaki omonake moko na bango bakei ko expliquer roi Akazi ya balobi mutu moko amati na ngomba empêcher biso to consulter nzambe ya Bekon. Roi bandi ko tuna bango mutu wana za ndenge nini. Babandi ko expliquer roi lati boye babia mutu wana za Eli le Tishbite. Donc veut dire un prophète de feu. À partir ya accoutrement ya Eli roi reconnaître que eza ye wana ndio bazolobela. Tant va expliquer par rapport à accoutrement Eli. Est-ce que bikende tozabo soki totali basango bala na accoutrement na bango moko boye. So tali ba témoin de Jéhovah au mona ke bango mwa mbenza moko boye bana ndenge na bomo olata batu wana nyonso ba musulman au mona ke bana bazambala na bango moko boye mais so tali musulman na sango au mona ba différence eza o ba ke au musulman au sango. Mais église de réveil peut tozaki na accoutrement na biso to ebi ke tolata na biso ka veste chemise. Mais les lois sont à accoutrement ya ba pasteur ebele au reconnaître bango te. Musuba ola taloka batata onda, musuba ola taloka basango, musuba ola bon, on ne comprend plus église de réveil par rapport à accoutrement et puis par rapport à ba pratique. Ba pratique to boyaki na catholique yango ne salima lelo. Lelo monara ba mungwa Maï, dans la cérémonie, moi, et belle, ce qu'on a tout na question, pe na peuple de Dieu. Tout na ba pasteur wana. Ba telemela ba pratique wana na accoutrement ya basango. Si kon lelo lokwa ba komo salango, ba zongi na nzela to ba bungi. Parce que ba osala biloko ba boyaki. En tout cas, église de réveil, tozo retrouver ngote, tozo reconnaître ngote par rapport à ce qui se passe. Makambu o balongwaki na église catholique et pas protestant balongwa pona makambu wana melelo bazo salango. On ne comprend plus rien. Mais ça moi pas si nzamba sunga biso na ba enseignement auto pesa pena ndenge o lakiba na nzambe ko pesa site pona ba enseignement na ba prière et vous allez bientôt éclaircir ba na nzambe.
Merci beaucoup, apôtre Amachia. Le lot tout zonga le nalingi quand même tout na ozongi soka moi sima parce que nalingi to kendina o malo na lomba ngote. On aura le temps, il y a comme ça là plusieurs numéros, il y a émission, mais ouais le lot quand même nalingi to consacrer on a rétro dans nous. Tout zonga moi muke sima. Alors, je me rappelle parmi batu o pelelo ba sala ba témoignage babanda ba témoignage ba na oleka pour na tina na ko exposer monde ya diable, monde ya ténèbres afin que peuple de Dieu ba réellement ba pratique ma be koti na kati ya bana na nzambe et pour na tina na ko épargner bango bazala pe ba victime ya makambo zo salamate. Alors lelo ba témoignage ekomi ebele alors nakotanga pena ba kombo ya batuté mais je pense il y a quelques frères ebele ba otikolekana awa o bazo sala ba témoignage na bango o ba témoignage na bango toujours là et c'est comme si zozonga kaka na biloko moko yo pe olweka olobela pe yango kasi na yo moko pe nazo mimisoka toujours libanda ya lingomba libanda ozala pe ozo esika na biso bato totalaka tango ozo tala ba témoignage to ozo yoka ba témoignage o ezo bima lelo nini oyo yo ozo kanisa ba témoignage za na nzela ya malamu to ezo ke na nzela nini. Vraiment, et là, on a le besoin. Tant qu'on a un témoignage, et ça qui n'a bit moroboy parce que son témoignage n'a pas pesa gango parce que nzamba ya bisenga akomemanga quelque part. Ya on a pesa gango comme ça quelque part on a okende et ça peut pour na bénéfice ya ba na nzambe. Ngata on a pesi témoignage n'a na dévoiler misala molili o batuana basali. Et puis bit to mission nange zaki ke nzambe a épargné ngai na ba piège ya batuana lokwa a épargné ngai eza pona ya na dévoiler misala batuana et puis na bebisa misala batuana en plus na délivrer batu nyonso o baza na se ya misala na to ba o baza ba victime ya misala wana. Mais lelo témoignage comment na oga témoignage. Après avoir copié sa témoignage, intérêt à ba na nzambe na témoignage wana ezanini. Intérêt à nzambe pe na témoignage wana ezanini. So tali ba to ebele na témoignage na bango comment le quoi muto luka succès. Muto luka aide, muto luka batu ba ye ba eto ba sungai. Zomona. Donc, mingi comment pensa bongo parce que so tali ba témoignage ebele ezo mema ba na nzambe pa ite. Bolaki si mutu monde à ténèbres. Bolaki si mutu mabe ya diable. Bolaki si mutu bato monde à ténèbres. Siko après ko yeba biloko wana nyonso. Mutu wana siko bomemi ye wapi. Asuki na connaissance wana na mutu na ye, to connaissance wana ko mema quelque part. C'est ça le problème. C'est pourquoi même ba na nzambo wazolanda pe ba témoignage. Oyebi na sali ta ebele na oleka na TVT. So sali constat ka ba témoignage na tiga ewana échanger de ka ba forme. Échanger de ka ba forme. Mais eloko sika penza eyete. C'est pour dire que bazo ba se référer quand ba témoignage à kalawana ndi bango pe bazo zwa ba pesi yango forme, c'est-à-dire ils ont la montage alors. Mais la plupart des témoignages, je n'ai informé le roman. On a son appel si témoignage, on a lancé un peu de défi. On a lancé un défi pour ba nzambe ba mona. Ce que ça vraiment kambo na le baba confirmé, ce que solo ba confirmé. So talibien na ba témoignage zo pesama. Au mona que témoignage moro ba biloko ça monté trop. Puis biloko le côté ça trop. Et puis cop ça trop. D'abord on a ça ba na nzambe boy. Omoni batu mabe obiso to dévoiler. Ba comprena que batu si ba comprena bango parce que to dévoiler qui na preuve à l'appui. Ce que ba comprena que ba na nzambe si ba comprena bango. Ce que ba bi bon, to zwaka batu na biso mususu to tinda bango. Da ba so batu na bango, batinda bango. Bino bo kende vers peuple mais bo finga rabiso siko so ba finga bango bino bo mona neti bango baza ba vrai nzoka nde ba uti kati ya bato mabe wana ba juste deux clics ebele ba ya na sorti wana ebele pe ba ya cop
ayeka loko apôtre ya marche alobaki mpo eza bato mosusu na mboko nga na bango toyebana te me na surtout ka tokutana na plateau baobetela apôtre ya marche na mituna ayebeli nga wapi selon bainformation te alandako na internet bazwaka bainformation mpo balekisa na tv ozomona donc mosusu bakomisa yango cope mosusu mpe baza bato ya bato wana batindi bango baya continuer mission bino bopia bango confiance loka bato malamu tsoka ba bato mabe donc veut dire j'ai commis trop mais année oyo en tout cas vérité nyonso yoza publier oyo asala musala oyo na G oyo asala kango na o batindaki azaki infiltré bo comprendre bato nyonso ba bima polele. Alors, nous espérons quand même, parce que toi, on a besoin d'un peuple de Dieu va la sauver, parce que l'îlot église corps du Christ, apparemment, on ne retrouve plus cette église. Il y a époque, on ne retrouve plus. C'est comme si l'îlot na église, quand la tobi qui est motoso à kimi na église, c'est-à-dire à kimi penzana, na sika pena ya repos, ici comme malam on bonzambe ali, mais pratique aux côtés na kati le balango frère Nabiso ayimba avec confusion. C'est-à-dire que auto no monde na kati ya monde, yango l'auto retrouver na kati ya église. Alors na makamba ba témoignage oyo na bande kotala pe na ba témoignage kaka okomona ndeko na kati ya ba témoignage moko ye na témoignage ne asali alobi boye témoigner témoignage mususu eye ko contredire témoignage ya ndeko mususu déjà bande ko sala témoignage alors ya tolingi to na lingina zonga na place to loba eza nde yango ezo lakisa kino eza ba montage c'est-à-dire ba toazo yokana na bango pour na voler kaka peuple de Dieu mis sous le sous-sauto les années. Bon, le problème est ça que batouba un esprit mon côté, batouba une vision mon côté, c'est pourquoi bon mon amakambango ya kokabana. Yoko to lobby que deux personnes ba contredire et ba se contredire pardon. Mais nga no ebseza mutu musoka ye moko se contredire. Lundi a lobby mususu, lobby a se contredire. Donc ayene lelo alende la mutu malamu. Lobby kuna zongi alende la mutu mabe. Lobby kuna ye alende la mutu malamu. Donc on comprend que mutu wana quelque part azo se contredire ye moko. Donc batumi balete me mutu moko a se contredire. Pour dire quoi mususu eza ya on a lobby ba vérité obima. Mususu eza aye pa na yo. Tant soit lobby ba vérité na TV yo talia mutu apanzi ngai bengyo yaka zo authentique au loba mabe na ngai zonga démentir makambo wana po succès ya mutu wana sani emata ba corrompre ya te alende la zaki mutu malamu eloko esaki ngeza envoûtement bo ozomona do ba cop ezoleka cc na mambo dévoiler wana na mambo ba témoignage wana ba jeza trop miso ba ozwa pe ba mbongo ba pasteur mususu kende finga no ka mutu tele musu ba ozwa pe mbongo ba pasteur mususu leka na TV lobanga na mutu malamu me batindie ba bilibo so finga nganano après mbala sima leka siko loba nzamba frappé ngai yango lelo na reconnaître ka musala nzamba solo nde na yo témoigner ka musala nzamba solo nyonso na ba montage mais année 2020 ba vérité obima moni année o ba to belé to kotina bango mais ba obima ngote oui ma munyo se bata na se ebima polele année au 2020 c'est comme abeza que moi on appelle ce message boy message mususu ekoko kisama lelo message mususu ekoko kisama après un mois message mususu ekoko kisama après 2 mois ngana ebisaka batu nyonso o baza élevé lelo lokwa ba pasteur lokwa ba musicien nzamba ebi bango te nzamba bando frapper bango moko mususu bakufa na temps wana mususu bakufa après quelque temps eza mususu bakufa tant to sali be mission eza mususu bato kufa kala mingi te mais au moins siko mutu mususu azwika prophétie wana leki na TV na lobaki mutu akufa donc ce sont des choses où essayer lobami mais mutu na mutu akufa na temps na ye mutu na mutu akoya na temps na ye donc prophétie ekokisama na temps nango zomona mais il y a déjà peu comme leka azwika prophétie wana leki no publier mais toutes ces personnes vont comprendre des bango
babima polele makasi na 2020 parce que si babimi na bango polele mais bato mosusu na baremarke bango te bato mosusu bana na confusion mais ye azoloba makambo est ce que aza penda ya solo mpo bato mosusu esi balobi ke aza faux prophète mais est ce que eza ya solo na meko observe nanu non na 2020 bocomprendre ke aza faux prophète ben juste qu'à porter ça trouble parce que moi j'avais ma mission ya ko dévoiler bato wana pe ko bebisa misala na bango pe ko délivrer bato bakangami na sa misala wana eza pe na bato ba ye o basaki parmi bato wana mais quand même au sepela te ke musala ngo oza suyo moko te bokoma pe ebele bokoma ko dénoncer pe ba pratique ya mabe wana est-ce que ça mabe bon non sepela toza lebele mais dans le vrai et non tous à les mais n'a pas pensé à ma bé parce que qu'on dévoilé comme si bato musu ba escroc et ça n'a pas tout musu na ça qu'on dévoilé ba lieba na nzambe mbongo na ça qu'on dévoilé ba escroquer bato ba mbongo ba escroquer même bato mabala zomona donc na ça qu'on dévoilé on comme la ka bato mabala comme la ka bato mbo ni ba marambo belé ozo escroquer non ko dévoiler faut ezala musala moko ya intérêt ya nzambe ezala pe intérêt ya bana nzambe ezala parce que toya olakisa bango vérité po baza libéré et non tolakisa bango vérité po to surcharger bango non wana eza bitsa o dévoiler te donc confusion continue à dévoiler parce que bato ebele d'abord ba dévoiler eza lokwa bana vision mais bana provision te donc veut dire ba osa musala moko inachevé nzamba banda musala comme ça ngoti na suka bango siko ba banda musala ba éviter osukela wapi ba dévoiler mais pona bit nini esoye banate bit on dévoiler ça pour bana nzambe baza sauver mais ko dévoiler ce comme pona ko escroquer bana nzambe pona ko promettre batu mabala et comme pona ko senga batu bambongo c'est pas ça. Ils ont sali l'église. Ils ont contre Makambouana. Parce que Seringa n'a dévoilé. Bato ebele bandi mangate. Moi je sais bato musu na France. Bande collapso moi français makasi bande kwa France. Baba mais c'est tombé malade ou comment bato nzamba élevé azolo baba faux. Seringa a dévoilé. Ils n'allaient pas si pour bandi mangai. Babi mais le roi ça qui a fait cet homme sous mutu na etikala. N'a pas problème mais c'est ça ce sont des trucs de ouf donc yo bika bato France ba français na magazi mais lelo sigo tant to dévoiler série wana ezaki pas si po bandima mais bato ebele pe ba dévoiler lelo bazaki parmi bato wana mais pourquoi apôtre ozala na sengote komona que non enfin namoni quand même que mission on a qui nango to nazana yango namoni quand même komi kozwa volume komi ko espace comme élargi naza songa mon côté ata soki leti dinga peut-être apôtre amacha lelo nazate nebi ki nazana bande konanga ona ko mona kité bazana kati ya ligne wana toujours sala quand même musalana mais apparemment zo se plan nango te oyebi pourquoi l'église ebele lelo et comme l'église amabe so tali bien ba leader ya l'église wana ba bandaki bien mais ba successeur ba yo bebi sa vision la plupart ya l'église auto bo ya lelo tam so ba prophète na bango to ba leader na bango ba travailler dans le vrai mais ba tout o ba lelo nde ba bebi si église eloni na loba par là musala onga na osala na ozala fier soki esalema dans le vrai mais soki comme osalema na ba mafia na kuna kufite na omona na misu parce que yo yebisa ngai na okaki apôtre moko ote ya awa alobi bano bazala ba père spirituel ce sont des rebelles mais ngana tuna question est-ce que papa na ye ya molimo ase kwa lelo akuta yo bimisa magorodo na nzoto abatu pe papa wana za ne sengo ya ozana mwana lokwa ye vomena za na ngo orphelin bien éduqué kena za na parent na za mal éduqué mako bimisa magorodo za mabe c'est mon peut-être même chose des miracles c'est comme si apparemment okomi ko douter siko na puissance ya Nzambe non na lobai na Apocalypse chapitre 13 verset 13 bazo lobela deuxième bête
outé na mabele azo représenter ka image ya diable yenda zaki na pouvoir ya kobelela moto euta likolo ekita na se bato bamona moto na ancienne alliance ezaki visible mais na nouvelle alliance eza spirituelle mais ce que deuxième bête wana na apocalypse baolobela biso ke azaki na capacité to ana capacité ya obelela moto euta likolo pe bato baomona nde ezokita. Donc veut dire soki yo zwe lora molimo bimission na musuni to comprendre que si force n'est pas deuxième bête wana makambo molimo et salama spirituellement. L'esprit n'a pas de corps mais l'esprit habite dans un corps. Après comment manifester ba caractère na ye. Alors esprit ako bima boité na bo moto boye abandio se manifester non. Donc veut dire biloko bongo nde to boya. Kanzela na yo nakolanda seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya nsembo Kolo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mukanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nde biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo
exemple à mutu wana po anini soki papa na molimo asekwi lelo azana sengo ya ozana mwana lokwa ye pour dire quoi ba pasteur ya l'église oyo ebebi lelo o ba travailler ki na bosolo o ba kufa déjà soki ba sekwi lelo ba ozana sengo mona ba église na bango nde komi on sepela te eza lokwa ngai skona na kufite je vois musala auto banda ki pon intérêt ya nzambe pon intérêt ya bana nzambe e komi cop e komi nango batu mako sala ngona bandenge moko ya mabe non yo sala sengo te mais nazo pesa kaka parole na ngai nazo loba année au 2020 eza année accomplissement au moins biloko ezaka o année de victoire nga pesa na ngango te mais année oyo message on a joué ça que eza année accomplissement. Pourquoi na ba nem sous pesa ba message on a te mais enfin année au 2020 nous obété la CT lui année au pesi yango pe c'est par rapport à quoi? Parce que na ba année na musunza mba ebisangi l'autre hein. OK. Mon problème toi na ngona Congo ezani. So otali bien to la mukaka tongo mobo so pesi mutu ndenge nini bien angolu ou bien par la grâce de Dieu bon on a bané o eleki kala to so vivre na grâce na ya Bouddha et ça qui par la grâce de Dieu déjà ouais lo mobo to surtout kanango donc Congo ba un esprit ya so bo la mukika na tongo mobo et l'eau moi je en plaire et comme il va tout nyonso ba comme lo bango des andenge mo na série to zaki na Lagos ba tout nyonso à Lagos comme à Lagos série moi comme akio Lunda ba tout nyonso ba comme na Lunda ah et comme Chine ba tout nyonso Chine et comme akia ba au pire ba tout nyonso ba au pire et comme ba jika ba tonga ba flat ba jika nyonso ba comme flat ce qu'on a na les panan donc veut dire na Congo toi na système mo se lo mo ebimi batu nyonso balandi yango ndenge nini bien par la grâce de Dieu eza pende mona makambu ya eloko wana mutu koto apesi année de victoire nzamba inspiré mais mususu pe lokwa ekomi vent batu nyonso bakomika année de boy année non parfois nzamba lobela mutu moko mais ba mususu bakoma ki opesa tika bapesa parce que nga mema mate nga nzamba ebisangi eloko te mais année oyo eza année accomplissement donc année on a lobby puis batu ba mona penda que eza année accomplissement mais eza année accomplissement ya promesse ya bana nzambe eza année accomplissement ya ndenge nzamba loba na bana nzambe ke na kwesa banguna na bino eza accomplissement promesse. OK. Et puis tant ba biso to ko tombo ma bango ba kwei ba vérité nyoso ebima donc veut dire ba vérité e obima année o ya makasi ebima penza ya makasi. Moi, je regrette Moussala a dévoilé comment Moussala Moro ya tina te liboso na bima na actualité ya témoignage. Oza journaliste à liboso to tuninga question ya batu musuku batunanga ndenge ni yo ya kana biloko to boyi biso nyonso to fingio malade batu musuku benga o malade. Mais lelo to komi omona na bato bazaki na ngambo ya batu wana ba o dévoiler. Ce qu'on appelle magipe. Na zongi na actualité mais actualité on est comme il sous. En tout cas, alors apôtre, merci beaucoup. Alors on va aborder quand même le tout dernier sujet parce que déjà tous ont rendez-vous na yo désormais bah on a régulièrement à la nouvelle tendance télévision. Je me rappelle Diplay. Olobela ngokala. Mais na yo ki sous Diplay zongi li sous na actualité. Yo ki sanga makamba Diplay te. Bon, na oui, Diplay voilà. Oui, que yo pesara prophétie sur Diplay. Tant que batu ba ebité mais gala on rappelle tant que pour bosana. Série to sala ba Diplay wana websanga boye. Apôtre ba prière oyo olobela nga ce qu'on a terme la bino ba journaliste websanga apôtre ba prière oyo ko sala yo na ndenga osakana te et puis il y a un effet à ma kasi ba prière oyo opesanga raison lotalaka yo mtu ebisanga bongo sikona ete so bosana omoni ba Diplay oyo fona expliquer ngo penda na mobimba mikolo yo na zongeli pe ba Diplay na bandi pe osalango sikona na besoin na salango na yo
to publier yango parce que eza un intérêt ba na nzambe. Bon, ce que zongi na marché, bon, nzamba sunga biso parce que elo nga na lo bezaboué. Niveau ya vision on nzamba opesa yo, eza pe niveau bitumba oyo ozwa. Mais ce que quand Dieu donne une vision ou une mission, il assure la protection. Parce qu'un nzamba lobi na Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te protéger. N'allez-vous comprendre les places. Ils te feront la guerre, mais je suis avec toi pour te protéger. Ils te feront ça na futur. Mais protection, je suis avec toi. Donc c'est que avant même guerre, nous allons protéger. Baple oyo na ko expliquer ngonde na zuela ngo pe na ko expliquer effet nango parce que yo loba na nga kutu effet nango na ko expliquer te na expliquer bato ba otabi so po yo ebisanga penda ezana effet ya kosakana te. Alors ce qui mutu azui baple a publié yango na ndenga malamu, moi je dirais gloire à Dieu parce que ça musala nzambe. Mais soit azui yango na tricherie année aussi la te mabe oyela ye parce que eza lokwa ozo mema charge moko boye siko protection nango za nango te parce que so na ebisio d'abord nga église c'est exode biloko wana eza na exode eza mission nzamba pesanga epi nzamba pesanga ngo avana mona ngo na bible nzamba pesanga ngo nakende kotala ngo na bible na moni yango epi na mona ngo teke na oluka boye na bible na fandika na fungoli bible ba esprit le bitala wana na bando tala na bando monango na yo mona ke za diplé donc veut dire eza biloko mo nzamba pesanga ngo pona délivrance ya mabota, pona délivrance ya ba nation, pona délivrance même ya ba continent. Donc eza ba prière moko o nzamba pesanga. Et puis la plupart des personnes placent l'union sur na sala ngo so na tunika bato. Est-ce que so yo kango na ba pasteur ba pesanga te to mona na biso délivrance à Israël. Mais tout le monde a chaîne de prière au sala ngo to tika na sala ngo te. En tout cas apôtre Zelo kontamba révéler yo ayebi pourquoi révéler yo. Donc nzamba pe sa vision, apé sa provision. Et puis tant on appelle si vision na provision, à quoi assurer protection. Est-ce que vous avez remarqué que basali ya nzambe ebele soi-disant na mboko bakota makambo ebele bakufa? Tambolo ba nzambo tiki musali no point, est-ce que nzamba zagi na ye? Yana bato ebele lelo ba komo sa système ya akuti yo na vision na yo na yibi vision on a kenango. Mais azoe batege aza provision te. Yango mona ke oroyi bangande tinazaboy. Yo kutinga na église tande naza so talinga o yala batu musuba otuna est-ce que pasteur à église wana ezai batu musuba ba otuna siko ba fidèle siko pasteur na bino za o wana mukiana siko atambola makolo botambola makolo botonga église ndeni pasteur akini lelo atonga église botambola makolo dozo mada biloko wana eza moi mystique. Donc, ce que moninga ondima teke na ko sama mbono osala et puis tout le temps dans la prière. Na luka ni na web ça peuple de Dieu ni nzamba ko inspirer ngai. Ozomona. Alors le kwa na bi ane o ba vérité ko bima. Ba oyo bazoyi baka ba vision. Ba oyiba ba message po ba leksango na TV. Nazo conseiller bango. Okoki ko yiba vision te parce que provision ozana ngote. Bon nzambe muto apè so vision, apè so provision. Mais so yibi vision, o yiba provision te. Et la protection de Dieu ezali kolo na yo te. Biloko wana ozomona nana ba témoignage nango ebele. Na joie même témoignage ya na benga ke grande sœur na ngai adopta ngai. Po nzambe apè sa muto bandeko. Grande sœur na nga moro na Italie. Aïe sang apôtre na sala ba prière mais biloko na mona non. Ezaki catastrophe. Na sala prière quelque part un prophète a uta masina.
ayebisinga bi bato monde à ténèbres koto ba déclarer ba bi ba prière ni yo sali mikolo koto. Donc veut dire comment muto oti masina ayebite mais ayo ko yebisanga bi ba déclarer ba prière ni yo sali. Et si to bandiango, je pense au monde a déjà béfé. Béfé zali. Prophète ya église na biso apesa un message abinde to sa ba prière boy. Amoni ba politicien ba yo négocier na ngai. Amoni batu ya ba famille ba yo négocier, amoni même le faux pasteur ba yo négocier. Mais on négocie pas avec le diable. Parce que sotali na Exode chapitre 6, Nzamba zoyebisa Moïse a dit je forcerai le pharaon par une main puissante à libérer mon peuple. Donc veut dire Nzamba abi na ko forcer. To négocier te. Pona mamamboko to banda ba prière on a yoti. Tozo bandango apo to salaka na yo liboso ezaka pona ba famille siko to sa ya mboka. Donc veut dire loro na lo baga ezaki ezongi na actualité ezonga dans les bons. En tout cas nazwa encourager mutu nyonso wa kozwango na ndenga bien. Asali yango panzango parce que normalement ba prière oyo il faut atteindre ba na nzambe nyonso na monde o bata ba congolais. Congolais nyonso na monde il faut ça na biso prière pour ezo concerne mboka na biso. Mais wa kozwango pona cop. Wa kozwango ndenge makambo ngo ekomi mikolo yo po azwa succès. En tout cas 2020 bomone obima polele. Abima polele vraiment et puis obeta mamakas. Parce que ma flèche eko ya awa en tout cas moi quand do moninga. Aza mabondeli zoate. Et même son ana mabondelité. La garde à vie sanctification. Ah mais munene. Oye sala ke muto azala toucher te. Eza mabondelité mais za sanctification. Parce que Shadrach, Meshach na Abednego afamba boka ba ona moto ba sambela été. Mais balobeka to gumba meleke ko na yote na Nebukadnezar. Donc pour dire ba garder sanctification. Dans la sanctification et ça là que muto azala protéger na ba arme nyon soit diable. Doit attendre sambelité na garder vie dans la sanctification. Doit actualité dit plaisongi. Merci beaucoup, apôtre Amacha. Je pense que nous allons reprendre déjà désormais à partir de la semaine prochaine. Toujours banda déjà. Tout dépend d'un programme ou apôtre Opé Sabiso par rapport à 10 play parce que boye ba boko tana mozindo koye ba vraiment c'était quoi. Mais alors comme tout comme il a souka pour nalelo, alors nous voulons quand même toujours adresser l'église pour la bande tout besoin a besoin de contact. Et apôtre Amacha, je me rappelle derrière na mbaba belé va taper ça belé un numéro. Na bongisa na luka apôtre et de temps à autre je ne faisais que couper Sabino numéro naï. Alors enfin, il est de retour sur l'espace médiatique parce que dans le bâtiment qui a zongi parce que Azaïka na kati ya musala d'ailleurs pour près au mon église en pleine construction ah ouais là ça une image nango. Alors c'est à dire azongi kaka un espace médiatique parce que banda isko le kapenza netando ekete alors cette fois-ci azongi lisusu pour na ko pambola susu peuple de Dieu pour na tina susu na ko dénoncer ba makambu ebele moi ce que j'aime chez lui c'est que il ne mâche pas les mots. Ce que tout une question en ce qui concerne ma maison de alors ba pratique belé salama na ba église ezala ba prophète ba apôtre ba nani tout boyeba que nous à partir la semaine prochaine Montezopela boyeba qui sont le vrai qui sont le faux et les peuple de Dieu yo motobi que umeli na kati adresse moko ya mabe il est temps 2020 ko traîner na kati église oyo nzambe azate ceux qui nzambe azate c'est comme si ozo continuer ko s'appauvrir ozo continuer ko lona na mabanga ozo continuer ko boire mbongo na yo alors à quoi ça sert mutu otika na kati église mo ozo mona épanouissement te c'est maintenant ou jamais 2020 année moko ya accomplissement et le apôtre donc année 2020 nous allons vivre palper la puissance et la main de Dieu donc expérimenter grandeur et yanza mais parce que la Bible dit qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement Dieu n'a jamais changé bien que bato nga ba pc façade mususu ndenza bazalaka je na komisiko koko to komi dadi non Dieu reste Dieu voilà pour preuve aucun jour
dans aucun pays, batika la ko benga grand-père, azala kaka Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père, azala kokwa mututé. Merci beaucoup. Tokomi nasuka. Apôtre, message na bana nzambe o bazi occasion ya kotala yo, pe programme oyo ozo bungisa pona dans les jours à venir, pe o pesi numéro de contact. Vraiment un message on a kopesa bana nzambe zaki. Ndeka na lobaka les ténèbres ne régneront pas toujours. Message on a kopesa na bi ya des années accomplissement. Tout ça prière, il y a 10 plaies en tout cas. On a vu que délivrance est certaine. La délivrance est certaine pour Namboko au Congo. Naza sir nzamba lobela ngama mebele. Mais dans le bas on a des missions zoya. Nzamba ebsenga ndeni to sala ndeni to kende. En tout cas, Nzambe ba sepela pour victoire na bango déjà et commis ezotali sama et là on a baxé zanga préféré écoute ba prière ba di plutôt bandangata samedi ou aussi possible. Et puis on a sa numéro de contact numéro za 00243 82 51 69 408 la Zobandela 00243 82 51 69 408. Adresse à l'église Eza avenue Wacha numéro 7. Donc référence Eza sur commune à Prince ya Bongolo, hôpital à Kram, au Poussani Mouké, IDSS. À partir de l'INSS au côté de direction, on a ce commune à Wacha, au côté à droite, au côté de Wacha, à droite, au Poussani Mouké, au monde église Exode, des années Yolo Nord. Le qu'on a ça et ça que, en tout cas, le quoi année 2020 est un accomplissement. Photo tellement makasi dans ma bonne délit. Mais Nzamba révélé nga ma mbele on a encore le balelo. Si Congo, parce que tu as détruire force nyonso telebela mboko yo pena bato bakanga mboko je t'assure eza mundele eza mutu mwindu eza bato mboko o nyonso telemela mboko yo ekomi temps jugement nzambe za likolo na ye pe yo romona parce que nga sona oloba mingi na loba ke bondima na bino marambo na zoloba te mais bo retenir. Parce que jour et kokokisa maso retena ki oloba aloba ki likambo. Ato boya ki meso retenir et uzala bien. Donc bo retenir bo mona ce qui va se passer dans le monde. Bo mona batu nyonso bakanga mboka na biso en otage bo mona ndenge kanda nzambe ou frapper bango je vous assure. Je vous assure, je vous assure. En tout cas nzamba pambola bino nyonso ba bolandi biso. Pour expliquer bien l'eau les et puis to détruire ensemble. Nzamba pambola bino. Merci beaucoup prophète Amachia, mesdames et messieurs, retrouvez prophète très prochainement déjà à travers un nouveau programme Oyo à relancer Awa. Son numéro est affiché au bas de vos petits écrans, numéro bon ba combien apôtre Amachia. Les numéros naé par lequel vous pouvez rejoindre WhatsApp, Viber, les réseaux sociaux pour nous soulager. Alors, moi j'ai toujours précisé chez les alaka commerciales, même temps tu yambaka bango boé, bafuta kambongo. Alors vous avez besoin de soutenir l'œuvre de Dieu, n'hésitez surtout pas. Okokipe ko benga biso moko, yo moko signer contrat na chaîne ya komiko ya kaka koleka ko partager parce que il n'a pas que ça. Mbongo ezaka pona ko sala boyete, mbongo ba sala pavement, mbongo ba tia tol, mbongo ba sala boy. Ce kaka yango siko bima alors, je crois que makambo sala eza ebelé. Et puis yo muto mesana kaka oyo kaka mosala raté. C'est-à-dire, ils ont bien été. Vous allez dans un système, quand tu retrouves ta part, vous allez dans un système et à soutenir parce que, enfin, vous retrouvez part au peut-être qui n'est pas soutenir. Vous pouvez bénéficier de l'eau, soutenir enfin que vous pas bénéficier de peut-être numéro et vous allez prendre des comme sous. Ceux qui ont sungi pour sauver âme et aux alanzas mais à Kopambola. Alors, merci beaucoup. Nabino surtout, vous occasion à la biso, vous continuez à s'abonner. Sur Nouvelle Tendance Télévision, je précise que derrière la caméra, nous avons couleur Bassélé, Ouazali, c'est ma caméra, et Jordan Panzo qui réalise, et équipe de ma Nouvelle Tendance Télévision. Papa, le caméra Césali.
Moi, les camarades, c'est en tout cas, émission où ils ont attentivement, signaler déjà que Kalamingité toujours lancé prière ya mer rouge na chaîne nabiso ya tendance nouvelle tendance télévision tout lancé prière nabiso na do ya diplé na traversé la mer rouge. En tout cas, ba na nzambe ba omona ke trop traversé. Ezaki événement. Ezarapenda en tout cas so bo assister vous allez bien. Mais na vu que bo assister. Amen. Merci beaucoup. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors portez-vous bien. Bye bye. Au revoir.